Bonjour, bonsoir à tous. Balanzignos, Binognos Boza branché na WW Congo Suisse TV. Il y a Moko Boss qui est maître John Simao, boss moko bien. Na 4 émissions na Bino Bolingaka, Paradis des artistes. Où ils sont toujours présentés par votre humble servante Roline Tumbala Diva. Sud-africain, Benginga Mikolo, Dona Beja de la presse. Na Yambeli Bino Darling, Toromeka Kosolo la Mouké. Toko solo la toko beta masolo ya ba théâtre masolo nyonso monde dango ya ndenge nini ezalaka et puis ndenge nini fonctionnaka na kati ya mboka na biso RDC Congo mais bi ke boze belé balandi boze belé vraiment liboso ya écran na bino bozo landa Roline Tumba déjà et là avant na yamba déjà invité na ngai na pesimbote na Annie Ange hein motema na Allemagne. La pesimbote na batu nyonso o bazolanda ngai ainsi que verdict yoka o azali caméraman nanga. Sans plus tarder déjà nazo yamba invité nanga. Bonjour Darling. Oui, bonjour Roline Tumba. Bonne santé. Santé pépélé malgré moi épidémie ango grippe nini mais ça va nangolo nzambe. Boni monde na bino. En tout cas, mon nabiso théâtral vraiment toko, ils ont marché bien. Net siko ozonga naza en plein tournage ya mayo donc tout ça bien. Darling, vocation ya kosala théâtre banda wapi? Vocation sa théâtre halalai. Darling palata obomona azalani mwana mu ya ndaku avana nini ndaku menazai kotala ba yaya bazali boso na biso baza mu ebele. Première fois na joua na groupe ya Fiotingo mon président ya yango mamotema mama mado bambote belé na Suède sika bozali donc na première fois na sala théâtre na groupe Munduki donc groupe Munduki na ba nyonso Munduki na pesa mo ba mbote belé ba gros bisous groupe Munduki déjà kutaka banani nakuta ba artiste belé ba Sandra Mbembeli tozala pene belé ba ritivi boboto tozala na bango bon malgré ngam na mema ritivi boboto na groupe Munduki nakuta donc ba artiste belé mususu to panzana donc eza destinati des faits manager nakuta kai kuna pe ya son âme Sudiata Maniata ya die donc ya zara pena dete na biso ba respect belé donc nakuta ba artiste belé. Film nini oyo sala ya liboso ni sa ba ba de ligne. Film ya liboso na sala kila bona ko ezaka film ya producteur Armel Kianga mwana Mundweri mwana président Mundweri je crois et puis maman nange zalaka na Bosani. Mais bande konongezaka 7e bagarre on appelle ça qui ba respect belé donc premier film na sala na vie yango wana ya président Armel lourd ezalo lobela sur nini film ane lobela mingi sur ba parents o ba négligé bana bango surtout ba Congo o ba négligé bana bango pour que ko aider mwana kasi. Tango aider mwana kasi lobi na neti ba via lelo mwana kasi comme na ingrat ole as donc c'est la yo noko bola mutango comme na pasi mais ye pas sungi na ye ba boti na ye yosko noko loko sunga ba noté lobi bana ba débrouiller vi na bango na ndé na bango ale yo komi kolela oyo loba na ngo mama Janine Bolingo limala moi si kitoko moi sa pembe abi faut aider donc il faut ça na motema ko sunga eza bana yo boti. Il faut sunga parce que c'est ça. Oui, j'en profite pour saluer Eliane Fouque en Allemagne. Darling, différence entre théâtre et film? Waouh, théâtre et film. Théâtre tout d'abord, ndenge balaksabiso théâtre c'est loko bazo salango sur ou bien na salle moko boye, tu vois? Kalaton bando sa na ba maman Ngebi wana no biso na je crois pas que tobota maki bando sa na ba maman Ngebi de ba papa Lokuli pe à son âme ba papa Ngalufa banda sala ba maman Chako bando sa na ba maman Ngebi wana théâtre ba vandi bazolanda na ba théâtre de verdure wana zomona mais tandis que film eza o ba réaliser
c'est-à-dire on est tout ça lelo na koko bengango filmer. Pourquoi? Parce que ba filmer et 8 ans ba monter après ba mettre en haut sur donc na TV quoi na ba image différence on a ko lo ba yango na théâtre ça oyo bazo ça sur place bato bazo landa eza défaut eleki eza la nini bato bazo yoka tandis que film eza oyo bo sali ale ba ke ba ranjango ba longoli un peu ba défaut ba sali yango na ndenge moko bien ba magnoli yango quoi ba commission na ndenge bien donc différence eza yango wana. Mais bino pe théâtre pe bozwaka pe temps ba magnoli pe ndenge moko kana film ce que ça l'a dit yani théâtre pe to koma basala rango. Pourquoi? Parce que toza lisusu penda o nga ko lo bana misusu possibilité le monsieur kosala ngo na salle boye ezali mais batu o kaka bazana nde mbotala bino tandis que message o biso to sala ezosenga monde entier balanda biso tozana ba fan partout na monde entier soki le to sali théâtre soki ka na salle net jano fu ba JM service azana na poto kuna olanda biso ndeni ozwi mama na sika ungu motema edoka ungu moyaya bakotala ngo ndenge nini il faut tout ça ngo comme na ba norme ba filmer malgré ça théâtre mais ça filmer to sali ba monter to tindi pour que monde entier balanda message na biso nani ngo mutapesa oposa ya kosala théâtre so na mina do tanga ba komba to kolala pour passer belé mais comme Darling Palata zani na ranki na mutute azana ye social kaka ndenge Mama Lili Besa motema papa Oscar Bokolomba na kati ya Belgique couple oyo ezopesa bato posa ya kovanda na vie ya couple aloba donc Darling azana ye na rankine te ngai mutapesanga posa kosala théâtre baze ebele so na landi par exemple Gabriel baza ba yaya mais na nde tozo jouer tokoma baninga mpo nga na Gabriel lelo tozouer baninga apesanga posa sa théâtre parce que a joué trop bien et bakata ya Nicole ma sœur propre apesanga posa sa la théâtre vie ya Queen Mada kilo ya monde l'état donc basé belé ba mama Chako ba mama Linga ba mimika bongo bango te to bunda na bango to bunda na mapoto ba génération moko to bunda donc to basé belé so na mina ndo tanga ka na bi liste za mulai mais Yves Lubamba veut dire mon boss Yves Lubamba vitesse à TGV ayebi. Oui, j'en profite pour saluer Ogi Chamala, Gabriel Makuta, AG Société Essor, Essor équipement balobi yendem tasimi asimbi ma solo nyonso soza na posa ba matériel ba microscope nyonso donc l'hôpital na yo contacter Essor équipement. Darling, est-ce que zalaka facile pour na ba parents ba nzima yo ou intégrer monde via théâtre? Ezalaka ponanga eloko nyonso oyo mwana sala na vie parent aluka toujours ko combattre mwana ko loba na osala droit moboto oluba te oza mwana mwasi droit comme ça rabatu makambo lokola mibali okoloba na ndimina zala soda policier parent ko boya mais musala zoba na mokili oyo bandi onanga ezala te parce que muta pousu kana musana pousu on n'a pas gagné vie lobi a commis na niveau moko bondima raté mais grâce à Zaki parce que na mi pesa na tangi na ba classe nanga na sala ba formation nanga je suis esthéticienne na sala ba classe nanga je suis diplômée donc parce que ba possibilité ezatende mais to continuer ba niveau likolo mais na yebi ki rêve nanga za ifona continuer nzamba osunga maman nanga boyaka parce que naza orpheline de père tout kana maman na biso ezaka moi passe mais na convainca maman natalisa ye ba réalité atali pe aza mutu a comprendre pe singa chance lelo Darling akomi ye yo ndenga azali na komi ba fan ebele na monde na yebani pe na zwi grâce a koyebana na Nadine Bola mama Cessé Nadine Bola motema ya papi Bola Alain Django, le roi de Chicago, naebi bango donc grâce à théâtre. So théâtre était, nanga ne bananga bango te.
ne théâtre nde salinga ke darling lo nazala o naza moi muke nazwa na théâtre esunganga nazanga moi savon te moi loso te moi mafuta te moi nini te moi miliki te po boyebi ka nde ezala. Déjà là, je vois Paola Schengen à Londres. Darling, la difficulté, il y a beaucoup de nango. La difficulté, c'est belé. Par exemple, Bandaku. Tout d'abord, moutako comme film net ya mayo. Ya mayo pena donc ako comme film ya ça a besoin d'un standing mo boye. Mais ako solliciter net solliciter ndak mo boye ba boy. Et c'est un film le baboye mais ndako a jouer les ezandenge mususu bo fungula biso mutema to envie ko ba nigérien ba jouer bien bazana ba jouer ba ndako kitoko ba mituka kitoko bango ba fungula ba mutema et bongo biso ba tozana ba ndako ya bien na Congo mais ba pesa biso ngote ezaka OK place mo solliciter bo te ozomona nyonso wana eza ba difficulté malgré ze belé mais na tanka moko. Est-ce que c'est la faute du gouvernement ou est-ce la faute du bakolo bandaku wana? Parce que ce gouvernement tongi cité ndinga salango na Nigeria tongi cité moko kaka juste pour na ba film et ça la makuna et que ça la paix facile pour na biso. Te wana penza na ngolo belango mingi te parce que tout d'abord nga na opé sa faute na biso parce que mutu loko la net ngai simple citoyenne na ko kotonga ndaku. Soki nazali na monde de théâtre te pourquoi on boye la bata théâtre ba jouer pour biloko na nganyo sondaku ekotikala ba ko mema na bango ngote so ba ko jouer place radio na ngezalaki ekozala wana place concerté na ngezala place mbetu na ngezalaki ekozala ba ko mema na bango ngote mais pourquoi ko boya pourquoi ko kaele bango eza mutema be na biso bo fungula biso mutema tu es solliciter site moko boye ya bien parce que bona na biso bo sepelaka. Ozomona to essayer de jouer na quartier mo fungolela biso mutema to tika na biso to mema biso ya binote biso to salika musana biso o etikali ya bino moko. Vraiment ceux qui moi na yo to ndeko na bazana pour ça ba intégrer monde oyo zali opesa bango conseil na ko encourager bango musala zobezate musala zobezate parce que to zwaka ba opportunité mususu okota ba place mususu o le mususu zaki ozela musala bureau okokota ngote okoko tango te mena musala o epesa ba opportunité belé ezo fungula ba ouverture belé ezo sunga pe batu na vie bande ko se be ba moni mikila poto kana musala oyo ebele batongi bandaku kana musala oyo ebele lelo babengami batu minene kana musala théâtre musala zoba ezate yo kaka muto osa musala na yo a théâtre valoriser yango pesa musala no valeur yebe loko ni ozosala nini naza wapi te yeba ko te ba tout sur scène nga darling na sala tu na sepesa ba fan na nga na mike na fan be na monde na ba obalinganga na ba obalinganga te nga la linga bino pona na ranki na muntu te eloba nango mimi lebika sai moi ça mbinga na kati ya Londres BM de Londres moninga ya mimi lebika sai darling zala toujours maboko pembe zalaka toujours na bolingo baninga zalaka toujours social na batu nyonso eko sunga na vie parce que mito sunga na vie na ebité. Darling, est-ce que acteur ya Top Vision ko jouer pe na ba site mususu soit na ba producteur mususu? Pourquoi pas? Yves Lubamba mon papa Yves Lubamba patron ya Top Vision fungolela biso motema akanga biso ta ba darling mwana nga na pesa chance na monde ya réseaux sociaux net na YouTube na zana nazo bimisa yo oza libre ya kokende ko jouer côté mususu mais tant ozo kende ko jouer il suffit kaka opesa okena honneur moko boye pourtant ozo kende ebike non oza mwana ya Top Vision yeba ndingo ko se comporter siko ozo kende yeba eloko ni ko sala po mema sonité na papa na nga papa na Top Vision Yves Lubamba honneur oyo sala ailleurs na site mususu yango ko mema honneur pe respect na site na biso c'est un peu ça. Vraiment je salue princesse yo azali boso na ngai nebika sepelisa pe bino trop ya trop tala kaka illustar muto asimi masolo pe na YouTube mikolo yo. Darling, mais pourquoi na film et Ariachou Top Vision boyaka o jouer? Au moins ça on est kendaka la jamais
aboyanga na jouer te Darling a jouer botala bien te bo bandele suko tala Darling a jouer plus pas le bac non oza actrice oyo sala kana ba site mususu mo sala pa na ezate jamais muta même no message wana c'est faux et archi faux ah nazo jouer pa ya mayo biloko ya mayo le kana top vision te ndeni non jouer awa c'est faux et archi faux papa na biso apekisa biso esika moko te to jouer esika nyonso mais kaka ndeni otolo bato mema kaka honneur ya site na biso to mema soni te esika to okende tant tozoke sa musala to mi pesa ndeno to mi pesa na ndako na biso to ke ko mi pesa pe kote mususu po emema respect pe honneur na site na biso aboya kanete Yves Lubamba mon boss aza social aliaka na bana solola na bana donc aza papa moko malamu non namona na papa malamu lokwa ye somo eza ye eza major Bisadi Zolofo ye pene na major Bisadi Zolofo na koza ekrati jamais parce que abimisanga apesa Darling chance je sens ma fille me belé et puis tant abeti linga matanga abeti singa matanga donc merci belé na major Bisadi di ba producteur nyonso et donc Kaungu moyaya motema na sika Kaungu ba fungule nga motema donc nyonso donc na za à l'aise na monde oui mabeni oyo salaka oyo koka kotika te mabeni na sala ona ko biko sala quand même mabe souci na ezaki na otika mabe wana en tout cas mutu pa ba défaut na yemoko za moi passi à moins que bato bando yebisanga ke Darling ozaka boye ko bato ba yebisa o défaut mo boye nini o bato babandela te neti ba yebisa neti défaut za ka net na ebité mais na ba remarque quand des ana ba commentaire ba film mon Darling doser un peu maquillage neti boye na doser na na tika crayon na moi elo na mukira na mbebo pour moi ça bon appelle moi crayon moi poudre oh Darling te doser mo ba fier wana na doser nga na sala tout na ba ke défaut na ngeza boye po na améliorer na bongisa eloba nango mama Liliane Mbala noté mais papa Gaston que le mokonzi ya fondation to sungana ozo sunga ba tout monde entier mama Liliane Mbala mama ya ya bani belé. Déjà Anna, j'en profite aussi pour saluer Titi et l'étoile maman Nanoa na Olan Titi l'étoile nebika princesse na yo azawana olela ina ninga dega bobete dama so nebika Paris mot de la fin na ezani par rapport à Mukola lelo vraiment na mot de la fin parce que na on vivre non na longue vie le banango président Caleb donc président Caleb pardon aloba ke mot de la fin ça la teza ka so mutaté zo likolo donc Darling azanami nazo continuer musa na ngana zana pona osepesa bino ya mayo mama ya mayo wapi na boya ya mayo ne to botona tournage ya mayo amias mo zo leka to zana pona osepesa bino non continue musa na nyoso koloba na ngana osala mais là on a aussi un fan na to éviter peut-être un jour ce qui reproche ces remarques ça la reproche tous a battu to yo ka to changer mais insulte ça bien parce que nga Darling na ebinde ba finga muntu te mais ko finga ça la moi passe nebi que to abatu to tanga ba fan na nyonso na bino bolinganga na ba balinganga te na lela bino na kraka bino na lela bino yango na Facebook na nga na komata kaka mes amis du cœur mes amis d'amour pourquoi parce que boza baninga na nga ya motema donc eza na ebité mondo na komela na ebité nazo ba félicitation ebele neti Dovel Kaza na Luanda Dovel Kaza na Luanda do apesa ma félicitation be Darling continue ata ba reproche ça ta ba nini yo continue kaka Arni Ange motema na motema na katika wana ye moka yebi ko tazaleli donc on a contacté nga peut-être na ba remarque ba encouragement moi libanga a contacté nga na plus 243 89
60 82 117 plus 243 89 60 82 117 wana eza numéro nanga WhatsApp Imo Viber et puis na Messenger ou Facebook betika Darling Palata omonanga ya fo baze bele bafana nga bokieba ya fo Darling Palata bafana ya fo ba pirata ngata ebeme Darling Palata obosana te bengaka na Imo na WhatsApp na Messenger plus 243 89 60 82 217 bambote na nge bele na famille na mobimba Fali Maswaku ya Fali to bomana na nini yango to famille te tande famille bambote bele donc na famille mobimba ba yebinga boze bele Fifi Palata mo yaya na kati ya Londres motema Monique Maswa Papi Palata papa na Inaïs Palata Bane Maman Liliane Mbala na papa Gaston fondation to sungana toujours vision papa ngana zana kaka pona o défendre biso to ma pinga to ba soda Nico Shege mon coach ya Nico Shege pardon yo te pardon mutu mususu homme sel en tout cas Pamela donc bambote belé na pesi bambote belé na batu nyonso bayebi ngai Mama Lili Besa bambote belé Edo Kaungu motema Mama Nasi Kaungu Alain Django le roi de Chicago mère rêvé moté qui batanga wisa solo moto aswanyaka mikongwa mibali mère rêvé moté makumu apape ata mobali ngo mukongwe kufa ndenge nini ata ndenge nini yakaka pa mère rêvé moté makumu apape akoswanyo mukongo na ndenga deka boze ebele bamote be babise ebele na bino donc boze ebele bamote ka ebele na bafani na nyonso maman illustré la princesse du trône donc c'est dans Moussala chef dose Christian et bah quand on continue Moussala non donc que le quoi fleur donc Christian Christian a évité quoi Christian a toujours fait mettre quand il y a princesse Mambo te belé donc il faut te respect yebi papa na Tessie papa na Rosine respect à toi et Sarah et Julia de London Julia ça ana Kinshasa Julia tiki Londres ka avant mon Darling Palata na invité quoi deux gars le loko tokutana Julia moi papa mira kikanda mama izile mtu bakispi bele mira kikanda na kati ya limani na vila osukuru mira kikanda na vila osukuru na kati ya limani na ngoko mama Janeki mère Janeki poté ma vécu maman Janeki palace moi ça peine moi ça nzela mina dia na bubati Maman Lili Besa, Maman Lili Besa est un super. Maman Lili Besa est un chaque semaine super. On a mis la personne qui va jouer. On a mis les cas sur un plateau dans l'hôtel. Roline. On a mis que on fait ensemble, moi j'ai moi qui va dire les angatés, va monter les angatés, va on a fait ce plan en base Darling vraiment à profiter pour souhaiter ma famille meilleur vœu joyeux Noël bonne année et là c'était votre servante Pauline de la diva émission na bino kaka moko obodo na paparazzi des artistes que vous a ebele nebi que vous a ebele tellement na kana et puis de l'élanga ya groupe na pesi mbote merci d'abord à maître John Simao qui est mon boss maître John Oazol la bien maître John Molito ya bien ce qui roule na debi ayo kaka j'en profite aussi pour saluer Titi Kadima Mopanzi Koto yo Tete Mobutu verdict yoka na sima caméra Gabriel Makuta société effort équipement balobi Moukwasini Masolo ya matériel nyonso pesa médical donc yewana
ye wana boss ye moko ADG Kassini Makolo oyo Gabriel Makata Eliane Fuku na Allemagne Anne Ange Motema na Allemagne Motema nani Motema kaka makomongo epesinga na vertige nakanisi motema motema boye nzoka nde motema Paola Schengen na Londres Bovel Kaza na Luanda City l'Étoile Mama na Noa na Nolad bakomongo compliqué fort Noa Nolad déjà na moni oza petite sœur propre ya Denis balobi Chimos Chamala Prince de Bakonjina balobi nde mokolo oyo papi mokiki j'en profite aussi pour saluer bafan nanga nyonso j'en profite pour saluer nini oyo Odi Chakal, Odi Kachala, bagros bisous d'ici koza na pesi mbote na bafan nanga nyonso lisanga bana Congo Patrick, Thierry, Jures et moi Roline je vous retrouve plus tard bye.